Nzambe apambola bino abakisela bino ya koleka akokisa mposa mitema na bino na lupango balingi biso te mpona makelele bakomi kotiola biso kofinga biso moke bakati courant moke bakati mai tofanda su bien te balobi tolongwa ndako oyo mpo biso oleki mobu balingi basalela biso basombela biso lipango basombela biso bambetu bapesa biso mboto futa minerva na classe basombela biso basoso badran barido ya ndako bamesa bakiti basaki ya classe na bakaye biso tozosoutenir ministère tozosoutenir affaires sociales na obokola bana ya nzambe na minute oyo bana oyo bazwa bamenase ya makasi baza libanda moto moko motema malamu ya kolanda émission oyo so akobengana na telefone toyeba koswane tokozwa badisposition mpo motema esuki. Correcteur News TV awa nde correction ya ba news tout donc awa nde on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou. Correcteur News TV et Zabongo Bijou Sikula douce petite sœur ya Jésus-Christ. Correcteur News TV ekokisi inane. Correcteur News TV memelaka bino basango na ngonga na yango donc ba information à temps réel. Na moni bongo Rachou la caramel ye wana nde DG ya Correcteur News TV bambote na ebele. Na moni bongo yaya na ngai ya JC Muswema grand frère na nga propre na bosanité trésor maluma wana nyesto eza bambote na bino wana toye bongo na orphelinat amour du prochain. Eza bongo na monga fula po Bible lobi ete topesa na bana orphelin eza lokwa tozo bombisa epai ya nzambe kwa sunga ba oyo bazangi sunga bano bazangi ba parents nzambe akokanisa yo pe ozobongisa avenir na yo wana toza liboso na biso mama Brigitte yende directeur ya orphelinat. Bonjour mama Brigitte. Bonjour. Boni yo. Oui, toza bien ngolo. Touti kozala na confinement ba confiné biso pendant ba mois ebele ba déconfiné biso bino abo vivre ki ndeni na moment confinement. Bon, to vivre na ngolo nzambe eza bato yo batalaki na bon confinement te ba mona ke photo ke tala bana nzambe. En tout cas pendant le confinement nous avons quand même eu plusieurs visites et visionnaires par orphelinat tikaki bana na été. Merci beaucoup. Sikoyo nde ba déconfiné biso na RDC to na ville ya Kinshasa. Mouvement eza ndenge nini en orphelinat? Bon, en orphelinat jusque là mouvement eza timide. Curieusement bato ba na koya pendant confinement à ces jours c'est toujours vraiment ba visiter. Le mouvement eza vraiment timide. Na kati orphelinat amour du prochain boza na bana boni. Orphelinat amour du prochain toza na bana 20. Âge nini tina âge nini? Tozo na j'ai tranche ya bana de 1 mois jusqu'à peu près 10 ans. Awa na orphelinat amour du prochain. Eza que soki neti bolingi wayo tikela bino bana ezalaka ndenge nini to tolingi bana bazala boye bien mwana zala na âge boye to mwasi to mobali to ndenge nini donc critère. Ah bon, en orphelinat amour du prochain tozwa bana mingi de 0 tout au plus 10 ans. Likolo ya 10 ans, 12 ans, 11 ans mingi tozwa bana basi. Tolingi bana mike po biso moto ba ko dike bango to kolisa bango selon ba norme orphelinat na biso. Merci beaucoup wana tozali bongo na Correcteur News TV toza awa na monga fula na orphelinat amour du prochain bozo mona bana bazali awa baza 20 donc bana baza discipliné en tout cas tomoni ordre na kata orphelinat amour du prochain. Maman Brigitte pour na ordre o to kuti na orphelinat amour du prochain organisation le mine za ndenge ni
Tout ça organisé de la manière suivante. Tout ça, on nourrice, mi balé, jouer à tour de rôle à 3 jours et demi, 3 jours et demi. Or, mi nourrice, tout ça, éducateur spirituel, un éducateur où ko rappeler bon ba devoir pendant confinement, bazo tangisa bango, bazo répéter ba cours bazo qui pendant période de classe. Ce qui fait que bana baza discipliné et puis mingi ka atomi pe ça pas nzambe. Nzambe nde éducateur par excellence, azo sunga ba mamba nourrice le quoi ba maman na bango côté ya bango ba première notion de base. Merci maman Brigitte. Wana tomoni ba nourrice bazali. Bosala ndeni mpo bozwa ba nourrice. Bozwara bango bopesi bango formation ou soit ezala déjà bazara na formation moko bazwaka après baye ko bokola bana poko bokola bana eza facilité surtout bano baza mike mike ba wuti muna muta wuti na famille na e. Oui, ba nourrice musu baza awa baye par expérience basala déjà na borphelinat mususu. Par contre, au peut par expérience, c'était total ça bango vision na biso, to style ici bango lo lenge nini orphelinat amour du prochain sengel ko tambola, malembe na apprentissage wana bakota pe na kati vision wana. Ah, na orphelinat amour du prochain, boza pe na bana o bazake aza un problème mutu, aza malade. SS, mo bana o baza un peu compliqué na société boza na bango. Oui. Au bazan problème mutu ba SS azate mais tous un enfant autiste. Tous un moi on a un problème il y a ba kiné, à celle déjà plus de 60 séances mais jusqu'à là aussi encore ba kiné ba ça mebele bana na bazami balé. Siko na baka ya malade bosuka ndenge nini. Bon jusque là justement il y a une petite émission auto senga SOS pour na batu nyonso motema malamu, batu nyonso bonne volonté, surtout pour un enfant ou eza autiste. On ne peut pas le garder seulement to pesa ke bilo akolia azokola bongo akotanga te na bisika batu nyonso ba otanga aza vraiment adapté na orphelinat na bisoté. Yango tozo beta mbela et pas batamité ya malamu o ba yebi ba place appropriée enfant autiste ko évoluer pour te mwana o akende a évoluer to pesa pe chance na société no bien comme mutu. Merci beaucoup na profiter pe na loba na bandeko na ngai o nyoso bokotala nga na nzela ya Correcteur News TV o nyoso bokotala nga na nzela Izine TV bana bazali awa baza na posa secours na bino bana baza ebele makasi ezalaki kana motema ya bolingo mutu asalaki orphelinat po akende kozwa bana bokola tozo senga lisungi na bino yo mutu babwaka kayo na musicien bomba na yo epa nzambe ko bomba epa nzambe za oyo zo sunga borphelin tomona batu babanda ko bwaka bango lelo lobi batu babwaka bango ba ignora bango batu babenga bango ba grand prêtre kasi soki komi komisa na livre Jésus Christ eza livre des souvenirs eza lokwa ozo préparer avenir na yo lobi yoko ozala te mais ba souvenir na yo oyo salaka na orphelinat oyo yaki ozwa bana en charge oyo yaki kotangisa bana oyo yaki koliesa bana e koganga lobi mama Brigitte sikoyo namoni pe bana bongo bana bazali bapusana est-ce que batanga? Oui bana batangaka. Jusque là, tant que ma gratuité est qui côté orphelinat Zali, école la gratuité a quitté. Parce que tant qu'en école privée, on s'est démerdé pour tout foutre la bombe à classe. Et bientôt là, le 5, je crois, c'est la rentrée scolaire. Tout ça, le caca par-ci par-là, batomité à malamu, baya quoi apporter pire na on a quatre éducation à bana o. Si ko pona bato ba otala yo na Correcteur News TV, ozebisa bango nini pona rentrée scolaire yango ebandi. C'est bon, la porte est ouverte, tous les bango pour un objet classique. Ce peut mutu moko alobi que na me porter garant lokola bailleur de fonds. Na ko tsaba nos classes pour jusque là toujours réfléchir loko apé toza ba tozo longwa ah toujours réfléchir place ni toko tsaba no na gratuité. So mutu moko a se porter garant alobi na fouté la bango classe na so me bango ba cahier ba fournisseur scolaire en tout cas aza le bienvenu nzambe pa ozanga te kozongisela ye lipamboli oyo ezaka localisé na aide à orphelin en tout cas kolanda ye makasi lolenge nini bakoki kosala po bakutana na bino bato baza baposa kosala don na Kinshasa to oyo baza na mikili ya poto. Bon bakoleka pe na nzela Correcteur TV
bakoleka na nzela na yo journaliste, bakoleka na nzela na ngai par mon numéro de téléphone 085 36 95 189. Wana ezaki bongo numéro ya directrice ya orphelinat, numéro na ye eza pe na numéro ya WhatsApp. Toza vraiment na besoin na bino bana o bomoni oyo baza vraiment na besoin ya lisungi na bino. Baza pe na esika ya kovanda bafutelaka oyo bafutelaka, donc baza na besoin aide. Maman Brigitte bosala ndeni mpona ndako bovandisa bana? Bon, jusque là toza encore ba locataire et puis place toza libanda na bana na minute oyo mukolo lupango abi bana baotsa makelele, bana baobebisa ndako, bana baosa ba désordre alingi biso ata mukete. Donc non senga SOS na bato nyonso ya mitema malamu bana ya Nzambe baza libanda na minute ba libanda. Donc to vivre ba menace makasi, tantôt bakati biso courant, tantôt ba déboucher ba mai, tantôt to senga na communauté protectrice, to senga na bakonzi ya mboka oyo, to senga bato bayokela bana bitike mawa batele so dossier ya bana oyo. Toza na place te na minute. Siko mpona kozwa bana Maman Brigitte bosara ndeni bokendaka na ba hôpital, bokendaka na commune, soit bozara na bato bayelaka bino bana? Biso orphelinat Amour du Prochain toza na ba document na commune ya Mongafula, na ministère affaires sociales na sous-division ya ville ya Kinshasa. C'est-à-dire ceux enfants ont abandonné baki kotike na commune ya Mongafula, officier ya ou assistant social ya commune ya Mongafula akota la orphelinat nini o eza viable o koyamba mwana wana nde bakobenga biso na telefone ba kotikela biso mwana basali document ya mwana wana. Tozwaka bana te na nzela ka boye bieto ke koluka bana non. Eza bana o l'état au ministère affaires sociales azozwa na par ba commune par-ci par-là nde batala orphelinat nini o bakomema bana. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Wana tozaka na kati ya Correcteur News TV. Wana tomoni bongo la marque mwana kin, marque mwana kin polo oyo ya ngonde zolata makwa. Polo oyo ya ngonde zolata Maman Brigitte polo oso mutalinga mona ngo wapi? Polo oso mutalinga mona ngo marque mwana kin ake na magasin Kitambo non lo Ngalema Center bazo teka ngo wana ou soit à contacter na numéro de téléphone pour nous orienter pour que nous consommions polo ya marque mwana kin. Maman Brigitte na ba orphelinat boye bamsu bazala pe na ma organisation na bango baza na ma boutique, baza na mwa mwendelo moko boye basalaka oyo keno ata bato baye kotikela bango te, bango moko pe bako s'en sortir na kobokola bana kotangisa kofuta classe. Bino bosalaka nini? Justement ezaki projet le quoi toi bato tozo bima déjà sika oyo projet mso ezalaki to ça l'activité commerciale moko ezwaka charge na orphelinat. Donc orphelinat okene na 3e année nango to banana ko tâtonner maintenant là projet ezaki so to bimi awa to za pe na activité mo commerciale oyo komana ko zwa charge makama mike ya bana. Ebandaki na ndenge nini yo bandosa bosala orphelinat? Ebandaki idango yaki na ndenge nini po bosala orphelinat? Mbongo bamsusu bazwaka mbongo na bango akoti na makambo susu me yo ndimi nanu po tomonaka avant tant orphelinat ebandi tomona nanu eza na ya liboso eza na mbongo na yo moko. Siko bosalaki ndenge nini po bosala orphelinat? Ebandaki na ndenge nini ide wana? Bon msusu to ba travailleur visionnaire orphelinat zali kana mawa ya bana tango azoya na Kinshasa zo bana bazo trembale abi par rapport à Nzamba sali ngai action de grâce na ngai na sala orphelinat nazwa charge pa ya bana Nzambe po bibelobi aza tata ya bana bitike. Alors nazwa charge ya bana Nzambe et en retour ye Nzambe ay ba ko sala na sou makambo minene. Nous sommes là comme des travailleurs. Orphelinat Amour du Prochain za na visionnaire nango oyo Seigneur atiaki à cœur ay ba ko recueillir bana bazé belé na balabala bazé belé ne fils que chantier ya bana o ba retrouver esika o ba retrouver amour o ba retrouver instruction éducation le pe ba comme ba na société. Merci beaucoup. Wana eza orphelinat Amour du Prochain. Maman Brigitte siko adresse ya orphelinat Amour du Prochain. Bon adresse to pe ça en entendant vraie adresse ezaka numéro na nga téléphone bazo bimisa biso bazo menacer biso
Ce que tu n'as pas pense que babi funda na parquet. Je vois très mal en fait na la personnalité morale li kamboba na bitike boba ke funda na parquet. Donc adresse ezaka numéro na téléphone parce que lobito na to ko kena biso. Merci beaucoup. On a tokomi ko chiter vers fin émission na biso. Maman Brigitte, à part sur lobby besoin nini bino bozana ngono ba posani bozana ngono orphelinat. Naza ko senga, naza ko lancer mbela na ba autorité nyonso. Ya mitema malamu. Biso tozo soutenir ministère soutenir affaires sociales na boko la bana nzambe na minute oyo bana obazo ba menace ya makasi bazali banda mutu moko motema malamu akolanda mission oyo soit ko benga na téléphone to ba ko soigner to ko zo ba disposition pour motema esuki. Mais ma Brigitte tomoni maman na biso maman Denise ye asalaki mo ba action na ba orphelinat. Bino bozaki ba oyo bokotisaki dossier te ou soit bo remplissaki ba norme nangoti. Non, tous ça ba norme, nous avons tous les documents. Ah monga fula to sali communauté orphelinat à peu près 6 ou 7 8 je crois. Tous bien en communauté protectrice ya orphelinat. Na tongo jale na komeli communauté ke bana ba li banda tous à disposition. Communauté protectrice wana to wana ozela pe maman Denise comme nous ces ala na ba malade et bouleverser tout. Donc on est là, on attend. Tous ça so pressé de to yebi ke maman mokonzi akomona biso un jour. Merci ma Brigitte, moi liloba yasuka na moi bambote. Oui, na pesi merci mingi na bato nyonso bakolanda émission pe bako réagir. Na pesi merci, pe na pesi mbote mingi. Émission ça maki liboso to mona ki ba réaction, to mona ki bato ba ko agir, ba ko soutenir bana nzambe. Na pesi bino mbote mingi na kombo orphelinat amour du prochain. Dès que tu as adresse à Sika, tu as l'émission pour nous communiquer bino adresse à Sika, puis ba perspective d'avenir et orphelinat amour du prochain. Merci beaucoup. Wana toujours moi maluba ya mwana moko na moko. Tala liboso kuna tala caméra. Ba papa na ba maman ba otala yo. Olingi ba papa basaela onini. Dalingi basaela biso, asoma biso lipango. Basoma biso bambetu. Basala bapesa biso moto futa Minerva na classe. Basoma biso basoso. Badran, barido andako. Bamesa bakiti. Basaki ya classe na bakaye. Ozala na posa batu ba ko passer na bino pe journée. Tu zape na posa na bango. Bayara papa tu na posa na bino na ba maman ba ko passer na biso journée. Jaël, bonjour. Bonjour. Olobani na ba papa o ba otala bino liboso. Basi na biso ba uniforme, basi na biso pon na biso basi na mituka, basi na biso ba chambre ya biso moko, tofana pa biso moko basi na biso na ba TV. Na papa ba uniforme. Oza suna liloba oloba ba parent te. Naza nsuti. Naza nsuti. Merci beaucoup. Wana orphelinat amour du prochain et ça vraiment orphelinat où ils ont ba bébé oh bozomona azana 3 mois bazwaki maman Brigitte bozwaki na combien de mois? Tozwaki na 1 mois. Bébé santé kitoko boy maman Brigitte. Est-ce que ouvre ma bébé orphelinat oyo? Oui, aza bébé orphelinat. Amela anine. Amela milk nursi azolia Cerelac. Waouh. En tout cas vraiment bota bébé au kitoko. Aza vraiment joli. Aza moi c'est mobile. Aza mobile. Bandeko. Bébé o bozwa ki wapi? Bon, na kota mitendi na nzela. Tusuke kana nzela bandunga. Bandeko na ngai botala bébé oyo. Kombo na nani? Kombo ne Samuel. Bébé oyo kombo ne Samuel bazwaki ye azalaki na moins d'1 mois. Lelo akokisi 3 mois. Botala ka santa bébé 3 mois.
En tout cas, bébé oyo a besoin d'aide na bino. Bébé azana na parent na eza bino batu bo tala ye. Azo senga bino pampers, azo senga bino miliki, azo senga bino cérélac parce que bébé wa mela mabele te. Bébé wa mela ka miliki poza na santé ya kitoko boye. Amour du prochain orphelinat ils ont l'accès vraiment qu'il y a du sérieux parce que au monde a bébé baza en bonne santé au monde a bana baza propre to kota na kati na permission ya Dieu donner ma weja to kota sabino isikani ba chambre au ba bébé au ba lalaka en tout cas il y a du sérieux na kati ya orphelinat amour du prochain ma Brigitte bébé au pe na monia Eli oh comme on a bébé Eli auto que ça juste 2 ans. Ah, kala vraiment. Bah bébé aime ça liboso na orphelinat. Ah bon? Ah wana azalaki bozaki na combien de mois? Na 2 semaines. Na 2 semaines. Les lois kokisi 2 ans. Bébé opé comment on a Victoire? Azan âge. Victoire azan 4 ans. Victoire pe bozaki ka bébé. Tozaki ka bébé na 2 ans. Mais na moni obela. Bon, auto zo ba soin, balandele ba soin, gorge dérangée qui est auto zo ba soin za sucure. Merci beaucoup Anna comment na bana boisaka vraiment motema pasi moto aza parent quoi moto aza na motema ya bo moto ako sala moi geste pour na bana oyo comment na ba bébé oyo bazali awa yaya na mondo lingolo. Bonjour bayaya na ba papa da mama. Jamba pambula bino nde bozo visiter biso nde boyo kota biso Jamba apambula bino abakisa bino akoleka akokisa posa mitema bino na lupango balingi biso te mpona makelele bakomi kochola biso kofinga biso muke bakati kuwa muke bakati mai tofanda su bien te balobi tolongwa ndako oyo mpo biso oleki mobu. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Wana na pesi mbote belé na ya blessing Samu na pesi mbote belé na frère David Samu wana na bosanité loué Samu ma petite akati wana na opesa mbote belé na batu nyonso na bosanité président Guilain Sodolo ndinga bakonzi matete bomoko toujours wana na moni bongo José Kola bilanga malamu ya kolona yango oyo bana oyo baza besoin na yo José Kola na yebiki oza prêtre makasi wana na moni bongo Dieu donné vanga grand frère nanga Maman pasteur Julie Vanga na pesi bambote belé grande sœur na ngai Espérance Ntsiku wana na moni bongo bino nyonso na linga bino mingi na ko kata émission te sans que na pesa merci na Dieu donné maweja ye mutu sali émission ezala quoi na bosanité na pesi Jocelyne Moussaou DG na ngai mbote belé sans oublier Lissi na pesi bino mbote équipe ya Correcteur News TV Mobimba merci. Bye. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.